Mokonelo na liki na bula moete botangi bongo na ntaka makoma mabiso na ibande to na générique na biso ete bien ngama makomelo to butu ya mokomelo e bongo Diambuana Papy Eric wa bongo moko ya bakamati bwania na bodindo na yango iso na tango ya bodindo pe moko ya balaza moko ya bansaku moko ya batoyo bayebi bongo lisitwale bodindo pe la moko na makambo na yango iso asi kolanda lisitwale na biso bodindo na yango ekendeki epai kani utaki epai kani mali kambo na biso na bino na makambo yango ya makomelo toko simba bongo bantaka mike bande kolanga ibondi mela biso na bodindo yango iso tozobaki na bakulutu baso tuna ete moto moyindo ya ute paikani bancetre bankoko babiso ali boso okuti komiye ba epai yo zalite soko epai yo utate okoyeba isika hôtel matin soko epai kani oye epekisa mite pesinzela ya hôtel militaire elongo ya biso na bino mamali kabeko ya manaka moto be mission moko ya culture générale culture traditionnelle na biso oye kopesa bwania na tondi botondi mingi na balakisi na bana ya kelasi boko na biso epai ne pai na makambo na yango iso Diambuana Eric Papy mbote na yo mbote ndeko Sony Mulopwe pe mbote pe bonane na bandeko nyonso oyo babengami na bandako na tango oyo to bisika bazolanda television bandeko nyonso baza kotala biso bonane 2016 pe mbote na bino iko tuna motuna moko tuna kina baba miki na kati yosa kina kati ya igisha te na tuna ki bankoko babiso ya kala bato na yambo ba ya kala yo lobiye wana ezaki banani bakoko na biso o tobengaka ba dieu créateur ba nomo bayaki moto o bayaki na ye o bakelaka azalaki mwasi pe mobali na kopesa exemple ya ndakisa ya chenet o nalati na liboso moni mwasi na sima moni mobali e abota kikaka na lolenge o ya zalaki wana ayeko bota lisusu bana 4 bajimo donc 4 jumeaux na 4 jumeaux wana 4 bazo dominer côté féminin côté bomwasi 4 bazo dominer côté kimobali donc esali 8 donc bakoko na biso ya mbobango wana e tokiti bakabwani tozana koko tutelekanda na oya mwasi na koko ntalapanda oya mobali nzalapanda ya mobali lutelekanda ya mwasi ntsaku autaki epai kani kombo ya ntsaku eleko mipai na bato baindo epai nepai bazali ntsaku nevunda ntsaku udeboya boye ntsaku boye ntsaku lini koloba nini pe ntsaku azalaki nani autaki na maungu to pe ntsaku abimaki na ekela mosusu to pe olengekani na makambo yango iso to sembola bozindo ntsaku aza descendante ntsaku aza mwasi ntsaku nzenga mwana mwasi na mpanzu mwana mobali laza mpanzu mwana mobali bazali ba descendance no descendante ya ba maungu tanga kikombo ewana na kati ya bana oto botaki mapasa to pe bango botaki epaikani te na bokitani na bango parce que soto zongi na bandeli banomo bayaki après pour banomo banda kozala na biso bakozana banomo autre terme tokobenga bango ba habitant ba syrien ba habitant ya planète mosusu oyo eza pembe na galaxie ya Sirius tobenga ba extraterrestre soko moto azalaka awa te aye na soucoupe bokobenga nini extraterrestre donc ba habitant ya galaxie mosusu oyo eza côté ya Sirius oyo tobenga ba syrien ya Sirius étoile de Sirius soleil de Sirius bango nde moto tozobenga banomo eza lokola provenance ya bato nde tolobaka galaxie moko ebimisi galaxie mosusu donc provenance ya côté oyo biso touti banomo bazali badie créateur oyo Dieu a créé ntsaku na hiérarchie na biso ya royaume Congo to nzinga to mpanzo
baza bakitania liboso nde ya royaume Congo, me baza bakitania liboso ya bayindo te.